merci vraiment. Yebika tout ça bien na matanga. Liwe zanjela na biso nyoso. Mutu nyoso za awa na matanga na yebika kukufa. Oh. Oui. Nani aboyeka kukufa te. Biso tout ça zanjela liwe zanjela ya mutu nyoso za awa na matanga. Oya boyango akende kusala mukili na ye. Parce que place to kukufa to kukende na yebika zanjela ya mutu nyoso. Place to kukende pe tu yebani. Nesi ngana yebi nga kende na za kukende boye. Na ye place na kukende. Okay. Nesi ngai na okende ngala lola mabinda kukende lifelo. Pa bolingi tubia kanga mingi. Yeba ka soko melaka tubia kanga yeba soko na ngeza lifelo. Umelaka koka lifelo pikaka. Yoka sikokeza ni bisa bagazi to. Lifelo. Merci vraiment na batu nyoso oyibu yawa. Na yebike kulalisa mutu na matanga eza lipa na nguba te. Pomo na batu balandio na butwale na malili batiki bandaku na bango. Neti papai o nzambe mutu alali mutu nyoso anizo nimba. Nzambe so mulimo na ye akeneka na butwale lelo. Tene bazako sutoka itala kabila le père tene nga sutoke. Oh. Yo saka liweza pema ora inuka prekino ka pema ukufi na yo. Eh dans les vides. Eh liweza mama na pema. Kokufeza lipa langu bate kangino ka misi ka boy pa ulali ukufi na opeka. Eh Oiseau n'a ce qu'il avait pour acheter Ruth. Jésus n'avait rien du tout. Il donna ce qu'il était pour me racheter. C'est tout ce qui lui restait. Nana yembelio, molobeli nanga kumama. Nana tomolio, musikoli nanga yo mama yabe. Yango nakende ko wapi passer Ozali nzambe, nzambe ya tango. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe.
ye totangi na ye melelo oyo aza susu na bombo ite ndeko oyo atangi ndeko oyo abandaki ko vivre asalaki ba projet melelo oyo aza susu na bombo ite esengeli oyebake lolenge ye akei yo na ngai un jour pe tokokende po ezali nzela ya biso nyonso tokolanda ye ndeko na biso auti kotika biso tokomi na moment ya ba témoignage tozobenga na ngambo ya presse ba collègue ya presse toza na ndeko moko ndeko Lutula oyo aza na témoignage ya kopesa pona ndeko na biso oyo tuti kobungisa biso awa eza mawa eza pasi eza esengote eza mawa nayebanaki na merveille autuka il y avait un bon temps tozalaki na ye topartageaki ba bon moment ensemble mosala ya mwa makambo ebele namonaki bakalite ya malamu mingi epai na ye azalaki fille moko calme respect mayele donc na bakalite ya bien na mosala na biso nde tosalaka nango donc disparition na ye esalinga pasi mingi eza choc mingi onga naza nango donc ape manakimia c'est la vie biso ba ototikali tozwa mayele toyeba ndeni otambola toyeba nini tosala toyeba makambo nini tozoluka parce que vie eza bizarre quand mosali na nzambe otikoloba toyebaka jour tobotamaka date ya anniversaire na biso mais toyebaka te moko nini tokufaka parce que liwa ntango yaka elakaka te alors photo milengele oyo akufi alekaki biso na eloko te tolekaki mpe na eloko te biso mpe boyo totikali toleki na rien mpe donc ya spécial eza te tozala kaka bato nzambe abatela biso kimia na famille maman zala malamu bandeko mpe batikali bazala malamu et puis bonne santé à tout le monde bato tout baza awa et nzambe abatela biso nyonso merci na bandeko nyonso mpe balandi biso awa ya presse ya ba DJ ba mécène na biso et puis ba frère mpe bandeko na biso ya mabor bauti de partout mpe na ba zone nyonso ya Luanda merci na ba présence na bino vraiment donc merci beaucoup. Nga natika meve tamu na yaki na 91 na 3 mois natike nga nazaki ndezi na bango na ndeko na ngai odejo azali leki ya mama maze tozaki bandezi ya baleki na biso oyo ye lokola mama ngape lokola yaya meve aye ko région de biso ana Luanda to sepelaki to moni espérance ezalaki to ko continuer na vie mais nzambe ayebi oya bongisaka pona biso mutu akocontredire azate oya sali nzambe azwaka lokumu akaboli biso na meve eza pasi ya bokabwani meve a créé trop 29 ans atozaki na posa na ye voile on a lati na kata seke ezaki te po ala tango na seke mais nzambe lokola yebaki toza na otema koloba te to pese kara merci na nyonso asaeli biso maintenant on a une koloba na bandeko na biso ya presse topé famille azala qui la fille moko je ne sais pas na quoi comparer là nana lumière tala biso s'il vous plaît bien azaki na ba qualité même na musala na ye son docteur yana na musala na biso soka ya bien invité soka lobi a poser ma question lobi non c'est la tête qui fonctionne ce qui te y est la spiritualité merveille azaki en tout moment tous sala comment ba réunion avant ba réunion et banda il faut la prière même ce qui tindeli au message abandara toujours na lobanzambe ce qui ba oyo atikali de totikali boy to kozala na exemple à suivre il faut un exemple ya merveille te présenter sous ma sincère condoléance la famille Mobiba à la toute famille vraiment il y a merveille ils ont s'en passe tous ont vraiment de cœur naie bisonyo sont presse yango to lakisi bolingo wana ata na butu na la kité mais bolingo yango te mais ça la qui toujours merci sous également mingi na presse bolingo bolakisi pour la merveille et ça la penda pour na libéra. Merveille Azaki, journaliste et chroniqueuse. Azaki aussi ma micro le konga na simbi boye. Azaki pe côté à Koloba. Kosa l'émission. Presse. La caméra sous presse. T'organiser, peut te préparer qui
topesa cadeau akende nango epai yakei soki akobanda kosala émission anokanisa mpe biso bandeko na presse atike soki akote ya liloba nzambe ndenge amesana kote ya biso epai akei bandeko mosusu ya presse bazali to mpe bandeko mosusu atela bango mpe liloba yango topesi micro oyo lokola symbole ya mosala na ye. Ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Merci la famille, tout qui est indépendant en haut. L'artiste ne mène jamais. Voilà. La famille de la... Vraiment, je suis fier de ça. Je suis tellement fier de ça. Ils sont en train de déposer. Voilà, on a fait ça. Né d'une famille de 5 enfants, donc 4 garçons, une fille. C'est-à-dire, elle était la fille unique de cette famille. Elle a fait ses études primaires au CS Mafouzi, c'est-à-dire complexe scolaire Mafouzi, à Kinshasa. Les études secondaires et humanitaires au lycée Saint-Joseph Madaïla. Et elle a entamé ses études universitaires à IFASUC comme journaliste. Elle a travaillé à la radio Elika TV, Numérica, en couleur TV, Congo Bonheur, Congo les Noirs. Elle est morte d'une courte maladie depuis mercredi le 28 octobre 2020, à l'âge de 30 ans. Célibataire et malheureusement, elle nous a quittés sans enfant. Dieu a donné, Dieu a repris. Et puis, mputuka zaou, o etokulu, to mputuka munamputuka yambote. Yadi ida tete di bobo karanzewo kunyima siko talamutu dinakalanga. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, nous sommes là comme vous voyez, c'est votre servante Palmira Lamadone, la pomme verte, je suis là, nous sommes à mon deuil, nous sommes là devant, toyekolela isika batu bazole la kande tolobaka place batu bazole la biso pe photos à la wana, tozawana biso nyonso bana Ange 4 cadence, tozawana sur place pour kolela na chroniqueuse na fiso famille, chroniqueuse na soa utiko bungisa chroniqueuse à munene oyo ya Angola, comme on a merveille et utaka Autaka si je peux Aoutuka si je me trompe pas Aoutuka konkeza munena yebani Luanda Mobimba to yebi azape parmi aza international na Congo et puis na Angola to yebi bing na ifasi que na numérique a tué elle était là plutôt bison to yebi toza awa nde toza boye tozo kende cimetière à Longo toza batu penza ebele awa to ekolela na famille oba kufeli journaliste muneno. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyoso bozo landa biso. Liboso ya kiti na yo na ekosopa
motema na ngai. Cher internet, tu as toujours dans le monde matanga, de besoin comprendre, tu as quand na matanga, tu as ces métiers pour déposer mon way, notre chroniqueuse, n'est-ce pas, couper manakimi, maintenant nous sommes de retour, comme vous voyez. Comme je vous avais promis que dans le Kolukabato, Bakofi Koloba, l'interview, il y aura des questions de te poser là, membres, invité, bateau, les Lanabiso ensemble. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée na maman Nabiso Kadi Kadima. C'est avec lui que nous allons un peu de parler. Bonjour maman. Bonjour. Maman Namonio na matanga awa nini memio memo na matanga awa tu es son ami oza camarade no comment? Bon naye parce que moko ya ba presse o tozala bango na mboko yo na Luanda awa kufi donc tellement tozala na bango esengi tango pe baza na problème esengi que oui photos à to participer mawa to kabola disons to kabola mawa na bango. D'accord, maman, tu vois comme ça, boye banaki bon on a déjà un jour déjà et en bonne émission comment parce que tu vois comme ça comme si vous avez déjà na lien moi quoi et dit que et touché oya awa. Bon, ayambanga vraiment une émission na ena noté mais azan de komoko oyo to yebani mbote tant on a occupé kakufi baza bandeko oyo tant biso pe to sala makam na biso bango presse bayaka. OK. Sengi pe que tant pe Ikambweza o Italie presse esengi peke to zalawana to kabola mawa na bango elongo. Patrimonio awa do matanga ya ser na biso ya chroniqueuse na biso concert na biso awa. Nini souvenir nini ozana ngona yi? Ouais, je me présente, moi c'est Je t'aime Kang de l'artiste et comédien international. Représentant la comédie sur l'Angola yeyo. Wakufi aza petite sœur, wakufi aza concert na bino. Biso na ye bande ko travailler ndenge nazo travailler no lelo boyi nazo pe chance ko travailler pe mission moko lelo azate que son nom repose en paix d'habitude les na ba bazoli la biso ba comédie to ko accompagner bino matanga to ko le na bino ensemble quoi vraiment on est ensemble parce que non famille mutu tiré na tout bino pe ba chroniqueur bo tiré pe na tout biso ba comédien tout ça et ça biso passi alors cela veut dire que non que son nom repose en paix, famille, courage, bino pe ba chroniqueur, courage aussi. Nabi que no bino boutika na tout, famille petika na tout. Biso to zangi pe muto yi ko poser nga ba question des autres poser nga question quoi. C'est ça. D'accord papa, je vais poser une question parce qu'il y a des gens au bazo l'andapso partout dans le monde entier. Je voulais un peu savoir abela crypto nini ko maketi ya comme nandenga liwa boy. Bon, ngai par rapport ya ba information autour de pas ya la source, la source. La source, c'est pas Balbino international. Mouta no sele maka faire voyager gang international quoi. Mouta fallait faire voyager ameme na poto. Mouta vano bisa abisinga lilo keno azaki un peu malade, azaki na asthme, na kobela asthme. C'est ça quoi. Asthme meme na liwa. Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés dans notre émission, notre tranche et tangamaki que toyaki kolela na bao bazolela ndeka tolbaka. Biso boko bato Angers 4 cadence to kitaki sur le terrain kota la matanga ndenge ya chroniqueuse na biso international oazaki na Luanda pe na Congo merveille à Utuka to comme vraiment na suka ya tranche na biso.